Capage TV. Capage TV. Capage TV. Mutumoko, nakomana vivre le quoi Mukinza. Ouais, nga venande nga Mukinza différence yate. O yini na nga en public, na miso batozo yina nga solo mabe, mais so ke na coin pena o tindika ngo à l'aise. Sans coup ba loba nao. Yo mona volonté na yo o tindiki. Ouais. Bueno nga na public, problème ite mena privé o lukanga. Te, mais ligne le baté soza na poto vie bongier et belé ba beba. Na volo na ya toura na otanga na ba kombo. Ba vie belé ba ngana njilwa. Et belé surtout na njili ba vie. Njili ki mbatseke. Boye ba kaka vie azala na poto mais a beba. Et belé ba vie beba ndenge nini. Ati azu crédit. Donc, il a prouvé na batuke na zu moisi na bala na honneur. Ati a défi crédit à 20 000. Tant a balié, lobi ba kabwani siko ba kabwana déjà il y a un crédit à 10 ans ko futa ka mo ali bala. Vieux zo mona ka yemo nzela zo loba. Izala ki gadi. Ni le tina ki gadi. Ti mukonzi mboka lobaki a komisa. Allemagne na lela. Président na poto to lobaka nzela 3h du matin yo mona nzela bo lobaka loba mbongo bafutenga tour les ayenga muke tour na obunda président comme ça on a Allemagne te mais ça na Congo na bisa tika na doser nano ouais a doser nano comme ça parler na poto ba vie beba ebele o sutuka o bokola na bana mais yo te babia kwa makele ya oya yote yo mona ko kabwana mwasi tango zonga na la zeme 6 mois o besa la kazi moto ko bwana zenda la zeme o PCV combo ya yo o esa la kazi moto ko bwana zenda la nina Jésus a sala miracle tout na Bible ya zemi sala ngote na pesi ba mama nyonso ba mbote bisika bozali à part Mama ex nanga. Na pese ay dika mo ane mabe. Aboya nga poani. Siko tala nga lelo vie. Na mikili. Na yaka pamba. A négligent nga. Tant on a monaki vidéo déjà président Ansna, président Mimi, tant na moni bango mi balé na pente. Ngabi bateau degré ba kena ba guerre. Degré ba solo là. Bon guerre c'est trop dire mais degré ba kenda nga plus jamais nga na ko lobisa te ni ouais mais tant on a fani na lobia Kofi do midena grand prêtre wazé ko ba solo là donc président Ans na président Mimi pourquoi pas ba solo là sauf que landeli na masolo na ba muta boma mutu azate tala na niveau o ina po anine c'est ça so kolo mukili nanu yemo ko nzambe acha zemi une fois boti Jésus so yo ba créer ke bota dibana na makanisi nini sentiment ni si la raté ozalaka na mwasi wana ba pesa oye ozalaka na ye donc au comédien na 5 bana mais ozo continuer kaka na yamba pasteur Denis le salobio te ye fifa kange suki bona suki nini na suki nini hein oye de na monde na biso to mo travailler ensemble vieux comme déjà artiste et comédien to zana yo to tra ti na niveau suki okolisa suki non si que na biso cop na biso. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église. Voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limete. Vous nous trouverez. Capage TV, merci. Nabaone soit l'Andarabiso, vous s'abonnez massivement la chaîne Nabiso et merci vraiment à la présidente Nabiso, Christian Bossé, président Nabiso, c'est ça que nous avons kanga. Bateau nyonso, bateau civique, les réseaux sociaux, en tout cas, bateau nyonso, bateau ça me sera mabé. Mutuboka esenga capable sur le but pour la nyolobi, ba dresser
bato badressaka nyama kasi moto baelikaka ete mpo motu mosusu mpo akokoma na degré odresse bato mosusu no omona mpena ke baa na besoin d'éducation te bango bakomi sikoyo na besoin nde badresse bango bolimbisa bamisusu eshokai bino me ngai nakendai nango vraiment bongo po bato mosusu balobaka motu mosusu mpo akomaka motu nyama soki aza koyoka te eza kaka te mikonzi bayaka balobaka tochange mpo tochange mentalité na biso merci na baoyo bazolanda biso en tout cas naza na invité na nga oyo azalaka déjà invité maison babi aza vraiment invité maison ami solidaire toujours jika na biso le sel jika oyo amelaka ma ya pompe nayebisa oyo alobaka te j'ai chaud oyo alobaka te je dois rentrer d'ici là nakola bongo ti tika boy elanda otina nord non partout nana kipa te en tout cas bonjour vraiment en tout cas esalinga bien komona oyo lisusu mpo baoyo ntango nayaki nazali na kii na kei ntango nazongi bona okuta ebele bakufi mais kapashe aza ya jo aza donc mpona kolakisa bokasi ya nzambe donc esalinga mpena très bien mais malheureusement na très décis na comportement baex na nga parce que ba ex ba master na nga ndete R10 R10 ex na akenda Canada mais nga ex na nga liboso ti lelo na bengi mais ndeni nazana ki hotel na suna kinte na ba Congo ba baluko ba ke ba Dubai ba Turquie yo zozong saka visima mais kuna ndela non te yango mona vie avant linga zala faut tala nano faut tala pas venir ba oui moi signon sauter rolinga na vie oh ba ex nanga ba yokusinga sonia kosakana te kata na boutique rien sala te eloko boy rien balinga ba pesaka bango ba intérêt non intérêt c'est normal oui tolingana avec intérêt ouais tolingana avec intérêt wana pena biso vérité mais en tout cas ba ex nanga yango mona minute yo na pesi ba mama nyonso ba mbote bisika bozali à part mama ex nanga na pesi ay dika mo ane mabe aboya nga pwani siko tala nga lelo vie na mikili na yaka pamba pamba a négligent ngati etali et ay dika mo na bien te yango zo mona mama kapashi éducation bandaka bumwana kolisa bana bien éducation ba kenango tina libala so éduquer mo ano mabe oya tomber na bana lokola yo za bolela et puis oui bien là on peut to kabwa là na c'est un niveau afinga kiki muke ya basi bazé ekola donc kiki muke siko avantage ya kiki muke et comme à place sidé za la raté ya suka ka likolo bénéfice siko ya comprendre ngote ekola te ya ekola raté oko konda itika la ka bongo en tout cas, na Congo, tu as un problème. Ouais. Boni poto, ça va. Non, poto, ça va, très bien. L'association a une unité pour le théâtre. Aimons-nous vivants. Bon, aimons-nous vivants. Déjà, Batignon, sur Bazana, bon, membre quoi, tout Bazana, grand frère Nanga, maman, Yaya. Attendant na intégré officiellement mais nazala déjà na bango. Donc na kacha groupe nazana nous mais na ebike bon. Ba grand frère Bazawana, tu vois, donc pas na nazala déjà. Ok. Ouais, parce que nazana ba yaya. Mais na mona repose jour à militaire ba théâtre ça la mona poto pourquoi intéressant ka ote ozaka na ba gazette na oto ne. Te me foye ba déjà lo moko na ndenge. Non, na monde théâtre déjà tout ça na ba grand bateau puis na ba revisa bateau ba bima bateau ba ibani misala. Na ils en a moins de différence na bateau ba yesika. Tu vois. Donc yo yesika pena oza pena na considération mon côté. Tu vois, considération ma casse exacte parce que ça la banzonzi qui te baninité. Et ça fait bongo, bah tu as le quoi moi amateur. Bon, amateur penzate mais tellement zalana bango kakate, tu vois, tellement zalana bango te. Moyen pena pinchuana isa penate. Parce que netinga bona ba vitesse nanga na tête de travail kapena. So maintenant mutu tout a fongolé linga ndenge ba président Saï ba président Hans ba président Douche ba maman meta pinga ba maman Irène Kidia ba Joël Kacha ba leader Kanto ba c'est belé ba président Jani Faye ba président Mimi 2 minutes so mutu tout a fongolé linga ndenge bango ba fongolé langa ateme leader na éviter na minute na zawapi taka mukeo ba fongolé langa sikota ndenge pesanga ouais pour bango ba to batindikanga. Ok. Ouais, pour na comme place naza. Maman capable ko ça l'erreur il faut reconnaître place au outil. Na bateau ba matisio. Ngane na bona fruit ba ya na nga wana nyoso. Ba président la DSOB. Oui ba tindika ngati. Boka zata na sala vidéo na bango ezanini. Ba yeb sa otegete bon to sala bopote mais ba opeso makambo.
parce que makambo wana nyonso bapesanga siko etikala siko automatique nakofanda ka boye boum création boum ba idée bimaka kaka donc c'est ça le quoi potangi ba kombo ba tsusu e bimi awa 2 minutes na en studio na mona le quoi ba lobani ba bomi barando ouais en tout cas nga nazalé déjà nga nazalé na avion tant on a mona ki vidéo déjà président Hans na président Mimi tant na moni bango mi balé na pente nga bi bateau degré ba kena ba guerre degré ba solo là bon guerre c'est trop dire mais degré ba kenda nga plus jamais nga na ko lobisa te ni ouais mais tant on a fani na lobia Kofi do midena grand prêtre wazé ko ba solo là donc président Hans fait na président Mimi pourquoi pas ba solo là sauf que to landé na masolo na ba muta boma mutu azate donc ya na ngoka ba réalité na bango tellement ba yaya mais biso to bana mo to kota ma mwana ezate mais nga ce qu'on a lobila ke tanki na no mona pour na zala na papa kulu na papa li. Tu vois, dans un président Mimi, dans un président Hans. Donc, on a eu Bissiko tous les deux côtés. Ouais. Maintenant, on a mon qui a bien. On a vu Boyende Toluka. Cette intégration, aux appels intégrés na poto pesa elingaka aux appels na media Congo pour les sous copelika. Bon, intégration déjà, ils ont poto te aux appels na Congo aux intégrés. Ouais. Intégration déjà, faut appeler un respect déjà. Tu vois, respect, maturité, il faut en avoir conscience, il faut en avoir esprit moko boeki moto. Keba ko confronter le yenge. Mon avis, mon Congolais tout ça là va confusion moko. Tu as courage dans le yenge. Tu vois, mutumso quand tu m'as musozo ça là, ils ont courage or ils ont le yenge. Tu vois, ils ont le quoi biso mibali. OK, côté ça mutu ya kiki na duso yo sala na hote. Oye bate nini ana kati, maladi nini ana kati. OK ka ko côté si mutu. Tu vois, donc, on a c'est ça le yengeza courage. Vrai courage, c'est ça, mouton la moukatongo, à quel cas moins un cas. Parce que la différence, moi, c'est sali entre, moni après Satan, et ça Congolais. Ouais. Donc, Congolais, na Satan, ba mousikate, ba pena pembeni. C'est la différence sur la poigne. Non, na sali yango parce que Congolais, toi, na makamoko kapachi. C'est la différence, c'est mouton mabe, ah, on a des bandes mboka. Ouais, pour Satan, yemoko pena le banga, pena mouton mabe, mais niveau au Congolais, zo sala, il est qui? Tu vois, Congolais au sala qui me témoigne. Donc Congolais au yina pour les soso ya les matembele. T'as la imagination. T'as la niveau au yina pour anine. C'est ça. Parce que kolo mukilina no yemo ko nzambe acha zemi une fois boti Jésus. Parce que yo va créer que bota dibana na makansinine. Sentiment ni ne si la raté. Ozalaka na mwasi wana ba pesa oye, ozalaka na ye. Donc au comédien na 5 bana mais ozo continuer kaka. T'as la différence. Mais moi pas le multipliez-vous. Non, multipliez-vous. Tu as un exemple il y a Yemoko. Aboti kambala. Donc, tu vas kaka aboua kaka une fois. Jésus abotami. Hein? C'est non la réalité. Ma bende yango ba congolais to linga ko ba vérité. Non la vérité. Ngana za nyonso. Place Nzambe a Obama ba opese là nazali. Yo kuna ta pa yango ke na église te. Non, église fena yo ke na ka place ba ka. Na raisonner nan. OK na ka sala ba ka musu. Suki même ça va to ngambo na biso sakana te. Na yamba pasteur Denis le salobio te yepi faut ba kange suki bona suki nini. Na suki nini. Hein? Oui, il y a un monde na biso. Tout le monde travaille ensemble. Vieux comme déjà artiste et comédien. Tous anayo tout autre. Si na niveau suki okoli sa suki non. Si que la biso cop na biso. Mais à terre quand même toi vous avez moi grave prophétique et ça là qui. Non. Non, en tout cas vieux pénant, en tout cas cool hein. Parole les arts. Ouais, parole les arts sur la très kitoko. Aomona pénant. Ouais, aomona. Ce qu'on a moni na poto za moi ba sympathie mingi na bato bayaka en tout cas ça vraiment na kei net na ba so na cheka lokolo faut liya ko zonga eza dû ani botama no ka bongo to linga kaka ozano kaka kwata ya bandeko bazoya na mikini. Ouais, en tout cas bolingo omoni ko bota mtema malamu ya l'arabien. Tu vois mes collègues ça pété. Ouais, collègues ça té ozano mtema malamu mais faut garder peu moi ban muké. Parce que moni so congolais fongolais les tropé à ko matelo tina zolo. Tu vois, ayo qui peut pour ça au peinter au là le esquisse en ça la montée. En tika ngoka wana. Et compliqué opération. Non, et compliqué. Et bon. Et ça parmi babiloko et puis ça vie sur santé. Ah. Ouais, c'est très important. OK. T'as qu'à faire ça la toilette au bananango. Dans son R10 ayo qui a son de botambola, c'est que yo. Ouais, c'est normal. C'est normal et à la mabette hein. Ouais. Et puis ils ont contribué à la santé hein. OK. Yango mona ngande na boy na comment vivre ngana mutu moko na comment na vivre le quoi mukinza.
Ouais, nga venanda nga mu kinza différence ya te. O yini na nga en public. Na mi fa bato zo yina nga solo mabe, mais so ke na coin pena o tindika ngo à l'aise. Sans coup ba loba na o. Yo mo na volonté na yo o tindiki. Ouais. Bueno nga na public, problème ite mena privé o lukanga. Voilà, sorcellerie, ma casse est leader. Non, ils ont volonté et puis capable chez l'homme on a remarqué si aux c'est 32 dans ikoka ba longola minute. Ba journaliste belé au moins ça c'est 4 minutes zate, ici ba bamba mais yo penza banda o ya Congo. Ozaka ndena ndengo zalaka. Donc ah Jésus pousse na acte de naissance, maintenant ki bo moto boy. Ozonga ka mona muke. En tout cas capable. Ah oui, mais que pour ça l'acte de naissance. Oui, na acte de naissance c'est pour ça. Maintenant ki bo moto, oza jeune. Tika bo comparer ngana bo jana. Ako misura les autres tala. Yo do mona muke na ba ujana. Ah. Non, non, ça. Non, maman Kapache, en tout cas, félicitations. Il y a un barata dans l'émission précédente. Non. Mouté maman là, on a une façon, on a une oyambe la kabisu à la différent. Ouais, on a mouté maman là, on a un pénan zambé fois tindikayo au matakaka. Après ça, on a un système. Te ozo pénan. Yo so zu biso to bonga, to zala bien. Ok. Ouais. Merci vraiment. Leader, tu as appelé à Sangamatanga, Hans Luzolo perdre ex-maman Baranaye. En tout cas, vraiment, on a la caméra, président Hans Luzolo, paix à ton âme. Au moni na sala indenge ni bino bata emonu vivant. Olobi? Na poto kuna bo sala indenge. Tena lobi na président Hans paix à ton âme. Au moni yete. Non, pour des questions, tu as une confusion. Maman ya bana Hans Luzolo a kufité maman ex-maman. Président Hans Luzolo vraiment paix à ton âme na Tolobani nyango na ndenge a kufeli. Kasi na ndenge a perdre. Paix à ton âme. Que ton âme repose en paix, président. L'âme de notre sœur, belle-sœur. Repose en paix, vraiment en tout cas, bah courage et belle. Ça lingala na langue. Tu vois, na okokasiko na ba langue ni na ko utiliser ya ko employer te ya ko souhaiter muto akufe d'autres ba. Kasi ozana mindele yekola kunati. Maman. Yoka banganda. Na langa moko te toi ibele. Fusion. Vous en France. Parce que français, tu comprends. Très nangati. Mais quand vous avez tu me dis pourquoi. Tala, ngana lela ndeko na ngai mobali ko leka batu nyonso na Paris. Paix à son âme. Nan. Gigola. OK. Paix à son âme. Na lela na Paris. Les seuls artistes et comédiens zala nanga. Ah. Vieux yango monake via loba nanga te. Na reconnaître yo yaka. OK. Mata podium. OK. Via futangati. Et j'ai pour la bonne voix. Bah oui, viens à reconnaissant. Abenga te na yanga moko le landeko nanga. OK. Tu vois? Ah, c'est bien. Siko yo loba mamune nini. Et puis viens tanga kena ko loba les beaux poissons kuna nga na zalate. Yo loba siko ngam na loba kia. Te to loba mambo za réalité. To mil kamboza mabe. Erreur est humaine, c'est l'erreur est humaine. Ah bah oui, c'est normal. Il y a problème. Vous y la défense, c'est bon en France. To yekola, nga siko na vivre kana ndenge nga tala na ba yaya bazali boso. Basala nzela. Nga na ko sauter te. Et ça la ndeni nga na kene ko leka président fait rigoler na français bien. Et ça la ndeni. Non. Wana za biso to ba bantu. Biso to ba bantu. Fo yaya na bala liboso, yaya zwa liboso biso ba leki na sima. Oui, et ça la kabongo. Ouais. Na profiter pour faire ça. Aigle Wambote Belé, ouais, fallait pour quoi. Dépose visa. Ouais, pardon. Pose visa. Ngaza na visa libela. Ah. Ouais, ngana yakande na kendaka, nazala akuna. Ouais. OK. Donc pour ngana assister ba vie, au fait, na expliquer muke parce que ngo tu souvenir loko. Tout ça na matanga. Ah tout ça matanga comme ça bona kota te. Pour ngala lermo na zala ka so to komina ba point wana dona ina banduluba. Ouais. To ngana point matanga. Mais le Loba déjà tu à son âme président Instant tout l'équipe déjà. Ouais, organisation ça déjà nana kacha groupe te mena ebi déjà to soutenir vieux de ana ndenge ya musika. Ouais, wana vient nanga président Ans vient nanga pena au saranate. Ah c'est bien, c'est bien. Et puis tant ma sangwane yaki eza madame na été mais maman ya bana na ye. Ouais, tout ça la confusion te. Ouais, maman ya bana ya président Ans. Donc c'est ça. Na benga ki pe na téléphone to sona bien avion, ngana ozo avion banini mais en tout cas naza de cœur avec toi. On le but français. Après le bon a français. Naza de cœur avec toi. On a bon monnaie là. Là-bas s'il vous plaît. Na wesh. Ouais, wesh kutu. Wesh kutu pamba. Donc c'est ça. Vraiment en tout cas, et ça linga très kitoko, c'est la famille. Président Hans Nenga Zawana, avion moko a soutenanga. Donc kamuna yepe nga pe na ochapwa. Donc c'est senga yepe na kete o te to tia to go tia.
Ah, c'est bien. Et puis na lingate bato ba toucher na ba grand frère na bato ba soutenir nga. Ah, yo tshela ko barrière. Ngai te nga ko le kanate do so yenga pe na oya. Dandeni. Oui. Ya yo ba ya. Bato na te yanga bato ba yakate, oui puis pourquoi? Parce que le leader a mis ça à respect. OK. Tu vois, nga déjà respect na nga na respecter mutu tout. Si o muta suka o mutu nini nga na respecter mutu tout na monde théâtral. OK. So za respecter o suka. Tala, kozana ba mama Kalunga ya jeté. Nga siko na mama Kalunga. Mama Kalunga simba nga na liboko. Mama Kalunga simba téléphone. Ayibisa nga vidéo tu wana lobaki bien té. Et choqué ba longola. Président Saya sala ngo président la DSOB. Elinge do banini. Naza bien encadré. Yango moni ba comédien ba binda bango ebelé mais ba impolice ko. Ba manqué na ba grand frère na bango. So ngana na chance ba contrôler nga. Tout on a salaka. Ta dia na salana mama metapinga. Alinga ka kuta tanini té. Pardon? Ti wana mama nanga, wana mama nanga. Musala kam te sangisa biso. OK. Ouais. Na profiter bien plus sa beau-frère Bambote, Abe Sam. Mon beau, Bambote belé. Ouais. To lobela makambo ba passe ba visa. Ngo tsa beta mo cité. Tozonga na. Visa pour na groupe nini? Pour la groupe ya Fally Ipupa. Non, mon vieux en tout cas, moni aigle ndesi ko mabena yazo compliquer musique à Congo fort. Deux autres tindika ba jeune faut travailler. Non, pour ça la makasiti. OK. Zéro échec. Via un échec, ouais. Via un échec, ba visa ndeti ya petit na roi petit Fally. Et le bel qui on temps mon bon. Non, tant na mona en tout cas ça l'a bien déjà. Félicitations mon vieux Fally Ipupa. Kozwa 57 et ça 57 et ça 52 54 visas donc en tout cas pour yemo ko quoi aller un candidat de comme 55 pour yemo zala nango. Et puis entourage et belé pas na ba doc donc vieux pen en tout cas félicitations belé. Mon ba vrai visa de yangwana États-Unis. Ouais, va vrai visa en Europe. T'as là, va payer visa 54 Europe. États-Unis, bah évidemment. Papa chéri, mais. Mutaoki makunate, yango va plus na bango bien ata 60. Ata 100, mais mutaoki makunate. Mutaoki mate kapachi. So na lo makamnanga, ko contredira ngate. Na États-Unis on kende 20 tours. Confie le mida même bat na États-Unis bat makimate. Bat makimela na Europe, na France, ba Belgique. C'est quoi bon point? Vrai pote yangwana. Où est-ce que point? Te na lo bela bande ko na les États-Unis ma bête mais ngana lo ba. O wa kenda na ndenge na ya sala cop na kuna oui, c'est normal. Mais ngana lo bela siko ko mema batu. Kuno ko kimate ozonga ka Congo. Boli yanza ozonga tende. Nani ya kimakate ya kenda vena so visa kenda. Bosko kimate point. Nani? Kuno bandela ndeni. Banzia musika. Explication no pour expliquer en anglais. Zo gauche, qui est tout droit. C'est ça tangate. Yo ça en anglais. O linga moi c'est en anglais. Kasi Mama Kapage. Yekola. I love you so much. Kasi. Give me my phone. Pesa nga téléphone nanga. Olobeli yango bien. Nayoka ka partir et pas ya vieux le roi de la forêt. Yem ta le bang. Viens le anglais bien. Oh, via le anglais quoi. Na TV à quoi ça? Attends la télévision. Viens défendre anglais qui tort. États-Unis viens ta fongola ngoti. Masa na nguti sankade kuta sambu sango kutu. Visa États-Unis donc. Yem ta saila mona ba vidéo. Mais comment peut mukua? Te amuko te. Prévenez président JB Pianas viango. Oh, et bon ça JB vient on est mukua. À côté ça on a 10h na 14h ba bengi. Encore c'est ça. Ouais. Viens ça qui papa chéri da États-Unis la bête en dada. C'est gay. Te viens le bela qui en. C'est gay ou t'as le bac c'est gay abetian. Là il fait okende. Viens dans Mosaka Kei et salinga bien. Ouais, bango tu ba Kei pour bon ba agi on a pu ba ko kimate. Papa chéra pour nagiti. Pour na zu ba jeune. Oh, voilà la génération na biso ba jeune. Akena va viona tu a mikolo moi na muke na kata groupe wana nani kutu na mona nani moi na muke ye moko papa chéri pour musicien va mikolo na oui à part Séguin papa chéri oui na kata orchestre papa chéri plus moi na muke ouais viens na musaka mikolo papa chéri ouais tous les magou na parle pas non le bagou tout est siko esa la bino ndenge ni leki na bino zubi ba visa mais ma bino États-Unis na moi bena ba vieux ba na mine 32 dans l'école c'est aux États-Unis ouais leki na bino jibe piano mais bon on a musala leki chanyani leki aza ouais bon vieux pas mérité orchestre moi kala moi voyage ouais moi kala banine ça lui bien au moni l'air moko boyango na conseiller pe maestro fabrica ça me capé olembisa pour il pas betango dada il pas fongola ngo do maestro mutunanga
En tout cas, Lembissa. Musique indigne pas au Kenya. Hein? Musique indigne pas au Kenya. Ok, donc. États-Unis. Non, mais il peut déjà voyager. J'ai déjà teasé le Wasikata. Bisson de Toluka, on va voyager. Donc, pour avoir sa force, il y a le président. Mais là, bisson mouton, on a visaté. À Kenana, nous pototé. Au moins, le col a net petit fali. Oui. Donc, il y a hier, Penza, Fernanda mérité. À Kenana, pototé. Oh, il y a passeport vierge. Bah, des dirigeants en côté. Attends, Moussapi va tirer en côté. Mbalamo est continue à Schengen. Il casse à verre. Vraiment. Ma solonde est en wana. Aigle. Nazaine na Paris. Aigle. Natala boy. Numéro mon ko benga ngabo. Na ko ka boy bu. Ote Fergani banini tout. Ah. Président nga mona yo. Ngabi président oh fali poupa. Abi tana ngona pete na bi na kena mamutu na réseau mais via la na mamutu. Ouais. Via pena la na mamu internet té. Ouais, pour degré na sala ba comédie na niveau tout. Vieux pena ces amis mutema lokola nga. Na lingana ya mangate. Ah bah oui. Et natala pena vieux pena betanga. Ta. Habité mambo ça TikTok na réseaux sociaux. C'est beta bandika belé. Banine. Te handicap pena te mais nga isiko yo na expliquer maman Kapache. Ba musicien tout congolais na ba artiste et comédien ba musicien pour comprendre leader à Miss. Déjà leader à Miss na za artiste et comédien. Nyonso na loba na on ça les a comédie. Ce qu'on a na sala ka pona encourager na tindika artiste. Tu vois? Viens à biso les padres. Ba série moko boye comment kinde tiki avie alingi na soko mi bimisate te tout ça na vie. Ti na conférence to bi vie te. Tchali baya partout. Tu vois? Loba sala. Viens sur quoi ça quoi mon Congo mon président Kasavu alingi ko loba te azu siko Lumumba au tindika ye. Yo ke Lumumba ke na télévision le bio te na révoquer président de la République Longwa. À Longolier. Donc c'est biloko vieux siko yo mais tout repena via télémi. Ouais. Bien ma case. Yango zo mona kaka les débats ba ça la fierté. Ferrego là président Fali. Ba ça la fierté ya musique. Tu vois la génération ya ba jeune. Kuna arena liboso na zala. Ngato kota na ba wana kutu nan pena kutu leader a Miss nan pe to kota pena na ba badge. Ouais. Oh. Aigle la considérable tout. Aigle la considérable tout. OK. Ata yope so solo li bani. Na bengi vieti. Na bengi vieti. Na solani. Sola na ngati na benga vieti. Pour sana. Vienne nge zawana. Sikoyo. OK, ndokite. Maman Kapache. Ce qui Aigle Fali pour pas juste 54 visas vu en côté par rapport à ça meilleur chanteur à ba musicien. Ou bien pour ça Aigle té sa relation via solo la bien via négligeant mututé yoko imaginer quand des abou pena Aigle ndeza wanaka na mampena boy Aigle pena ya ah non Aigle solo là Aigle ko tsali bo na poche a pesanga utala ngote utana réseaux sociaux té ah au mona ngana Aigle té ah fais sa vidéo tout ça na fais sa vidéo oui fais sa vidéo tout ça on est en attente. Au Kalaté, tant que beta municipal. Te nga naza Gaulois, naza warrior, naza Moufeli habitant ya waze quoi, Kiltira banani. Ba Kiltirin, naza Kiltirin, naza ba nani ya manda chante, ba mandacien, naza tout. Naza partout. Ouais. Zana luka vidéo Aigle. Awa, zo la bolula finanga. Ça na bontu na pété ba effort nyonso na sala pona koma place na za OK ngo mon frère après on a au pakolio pardon te asulu la kiko a voyager zonga kin et puis yemu tatinda ba benganga jo on na kayu na kata kayu na keimbango banini te OK na bengaka bani na pentaka na oka somo na oka bien na yoka bien makasi talaka mutu tu alukaka za na Ferrego la mutu tu alukaka za na Aigle songa za na Ferrego la za na Aigle imaginez siko ce qu'on a ça des spectacles mon en 2024 ouais bango balé ba okutana ah ouais ande na habité on a ça oté oh bango balé ba okutana négocier kaka te non solo ezali comment négocier te baba ennemi te ouais le jour on peut na luka pena na za pena na ozana moko na bengi moko ka ba luka ba tabe CBG na maison mère te tout ça bon maman Kapache nazoka omoni ba warrior ti Ferrego la beta ki stade de martyr yo quand warrior azala été na kati bana bando lo bete ondité warrior c'est na kati wana infiltré
bazalaki ti bazwa ba image est-ce que quand ezalaki golo mtazwaki ba image wana na kati ya concert à Aigle ti ezobeta ba golo bazalaki ti bana lo bakete Aigle tondicité banani ka bango wana ti donc ba wario ka bango wana ba golo ka bango wana ba wario tout ça la confusion te ka bango siko difficulté moko na zalé nango ngaza li passe oui baté on li passe na ngaza ya mbali oui na commune aéroport aye ozwanga siko ta na bimi na aéroport ya na telema boy siko na oyeba te wapi li passe na nga ya na zu confusion na uti poto na zala na kin miso balé to kokana bande ko to mapasa na ndenga mabete donc pour ça likambu zala sire za yo pour ko ça likambu na place ndeko na yo. Ok, salam. Je m'en paradis. Ami, si tu reviens à Souka, merci. Remerciement à la bande Bawa Diviso. Ouais, en tout cas, on a remercié déjà. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Na comment qui moi va combo. Ouais, boka. Moi va combo. Na remercier na nous. Yo moko kapash. Merci. Talaka ndingo sololaka, o sololaka très kitoko. Vraiment. Moi na moi si moko bando botama o sala lisumute. Vraiment. Oyebi pe ndenge basalaka lisumu te bando botama pe ofinga te ouais oswana te les seules filles oyo na Congo abundela mobali te eza yo la seule te on dit français on azo boye eza nini baloba nini la seule fille oyo abundela mobali te eza capable oui tika bo ngana yebi ouais. Ouais, en tout cas, on a remercié vraiment Barubi, les boss Ndombe. Hein, mais c'est possible, Barubi, Moutoua Solo, on a les casses à verre. Ouais, on a les casses à verre. Il y a un la miniature. Kasi yé yote, yé Moutoua Solo, là, tu as un appena, groupe voyager, orchestre, ma solo, tout cas, yé yote. Ok, au niveau fromage. Maman na ma solo na ibisa. Donc des fois on a boire que tour à liboso, tour à mi balé, na pesi sumbote na les boss Carole Ndombe, mais c'est possible, bambote belé place aux a. Na remercier les sous mais c'est Carole Ndombe, mais c'est les boss. Donc il y a son billet tonde. Té à solo là. Ouais, solo là. Ouais, talaka chelinga ba master nanga tuzala na bangwa tutuna bangwa a chelinga bango na kacha liste. Ah OK na bango. Ah il y a pas vraiment 20. Il y a solo là té. Il y a bien un ambassadeur à bêta. Ah c'est bien. Ouais, donc ma solo tout très kitoko. Donc yeso a kotisio obima pena na likasa vert. Ah et ratété. Talaka ndenga na ya Congo yem tazulinga visa. Nga on a essayé poser un système à libaya. Té nga yi mamba na té. Na bien ngoté. Na remercier les sous balobi wa bakula moto moko bien John Kitoko wana pena ba vie na nga quoi. Et puis na pesi na ba. Mais pas panza pe jet air dispa beta moi tout. Té ko panzager ezalaka volonté tu vois. Ndet boye tokena R10 na matanga ya ndeko na biso grâce to komi kuna na cinquantenaire R10 akimi. Siko courage no pe sanga pona fongolo mamba poto. Amona ni te na ko kutane na R na ozwa transport poto ya awa. Amona ni sute. Oh yeyo. Siko muta boye. Botona da titi na kina. Ya. Boso comme na aéroport okimo msangamo. Donc R10 pas solo là. Oh écoutez ça na 50 boso te ke braser za la ndeni. Na pesi masta na nga Aïda, Bambote Belé. Mes condoléances d'ailleurs, ouais, en tout cas, vraiment, bah, courage et Belé. Mon bic ici, on a partenaire, mon vieux Gay Chorocambo. En tout cas, Bambote Belé. Nani Soussambo qui n'a pas. Tu appelles Manita. Pardon? Tu appelles Mani. Artiste Nabiso. Ouais, artiste Mani Azawana. Ouais, en tout cas, Bandeko Tour, Balandi Biso. Jonathan Bazawana. Artiste. Jonathan, artiste. Constant. Ouais, Constant, Marie. Oh, Constant. Display Azawana, très kitoko. Nani Soussou, chemise à verre, autant guité. Chemise à verre. Il y a marié artiste. Ah, il y a artiste. Mais ton plus c'est qu'un beauté. Artiste, il y a Giorgio Armani. Ouais, en tout cas, Bambote Belé, entre nous les artistes. Ouais, et ça l'a très bien. Pas. Mais déjà, vous avez invité Binotou, vous avez invité na concert, na le 29. Ouais. Na 20 mai. Boya, vous avez invité spécial Baza. Ouais, grand-père Bozi Boziana, à Ozala. Vient à Bisso Wendo, à Ozala. À Koufa. Au lobby? À Ken. Mais en tout cas, surprise est là. Surprise est là. Na ba communion na chaki na ebité. Nani ona boa quitter. Mais en tout cas, na ndenga mabete oyebi. Bana na Congo ba kasi on a bien hein. Tizana ozonga. Bokana pe ba poto makasi. Comment ozonga zonga boendeni? Non. En tout cas, il y a un autre. Mais mais l'ingé le bâtiment sur un poteau vieux bongier.
ebele babeba na volo na oya tour na otanga na bakombo ba vie ebele ba ngana njilwa ebele surtout na njili ba vie njili kimbatseke boye ba kaka vie azala na poto me abeba so na kangeli bino photo na ye nango bo regretter ce que biso to ba preuve moko to baby na nute biso ce que to ba preuve na to baby te pona yebi lobi na ngate donc yango na oyaka nanu nana baby te oyeba kete leader a misi azali asa nanu po to ko tout yango tolo tenga na za bien nga na bonga te to yebi lobi te okola mukana tongo mo po zi tonga mabe vie baby. Tu vois, donc on a un pote de l'ingénieur bateke au bonga et bébé puis baza na pote do ba beba basi ba bengana bango misusu ba kabona abali lelo siko ebele siko baza kuna na pote ba vie bela tamba limbisanga trop sexy ebele ba vie beba ndenge nini ati azu crédit donc alinga prouver na batuke na zu mwasi na bala na honneur ati a défi crédit ati 20 000 tanga balié lobi ba kabona siko ba kabona déjà il y a na crédit à 10 ans ya ko futa ka mbongo libala vieux aux hommes à yemo nzela zo loba izala ki gadi ni le tsinda ki gadi kuna pesa la okosi leader okosi a utai kuna opesa vieux bonjour mais okosi kuna babi kuna ma vieux bisote vieux lo badio sa boko mo le la sus question aux indications pour la conférence de ce au passeport les autres matin de bosili kaka le roi biso ya ozo mona ti mukonzi mboka lobaki au komisa Allemagne na lela président na poto to lobaka nzela 3h du matin yo mona nzela bo lobaka loba mbongo bafutenga tour les ayenga muke tour na obunda. Président comme ça on est en Allemagne te mais ça na Congo na bisa tika na doser nano ouais a doser nano comme ça parler na poto ba vie beba ebele o sutuka o bokola na bana mais yote okosi ba bien ko makele ya oya yote yo mona ko kabwana mwasi tango zonga na 6 mois. O pesa la kazi moto ko bwana zenda la zeli o PCV combo ya yo o esa la kazi moto ko bwana zenda la nina Jésus a sala miracle tout na Bible ya zemi sala ngote ata ye moko ma nzoto ayeba ki ngote donc o biso to sala ka tozo exagérer dama mzamba tinda ka biso te no de Dieu sikoyo ba ya ba commander na poto ya ato souffrir code ngala kuta pena na église Dieu mo rappeler sa témoignage on a tina mbongo na Congo ba sombela ka lupango mais na benga bo lupango e mona na te ngabi bon donc a vie ndenge za bo stress ya makasi to ça ile mo cotisation batuni bon lupango ngo ezalaki wapi otindaka combien bato yeba ote ezali mo ba terrain vide moko ba ndo pisa na crédit na kinkole na tindaka 200 Kinozo lia 200 ans mbongo te na poto siko ya tout elango tolo pasteur assemblée la ye bomona makampe ya kana poto na yo remarquer papa moko mukolo 60 abala bota bana orphelin pasteur hotel biso ba orphelin papa 62 ans bala na bana bana ba comme 30 ans 40 ans orphelin tata na télévi to bendaye papa fanda mama capable donc si on mona ka leader amisa zo yaka ngana na bébité pour na yebi lobité poto baluka kate okozonga pe bo lobi mutu e baby okosi na yebi pe na ba comédie pe ba beba na poto na yebi on a liste ba koma kaka oh poto za cimetière ba artiste te o beba déjà création exacte au sanini na qui ne zala ki ba comme le scénario roloba boy ce qu'on a poto à se retrouver hier moko bon internet est en fêlé téléphone na bon c'est que ça biso yo
Ce leader a mis ça au sala na eboye. Oh moi na wana to mona ki clarté à Simba na Congo. Nenga kenaka eza création. Il y a création. Il y a ko seki sabatu eza jeté. C'est ça. Hein? O seki sabatu na ba otala yo. Netinga ba talanga. Tu vois? Mais au beta penza dina podium affaire ebi. Na nini? Au beta nza dina podium affaire ebi. Au palika makasi. Podium wana faire gola. Balaka kanga. O se comme na podium enveloppe ebima. Na 12 000. Na sali calcul. 12 000 déjà na longoli 8 000 na lupang. 4 000 na bandi ko tonga. Na komi na podium. Garçon na maître mukoto kuta na ye. Ya. Atindika na nous. Kene sexa batukuna. Ya. Tina kena liboso na sexa batu. Na oyeba te 12 000 eza to ezate. Ya. Tina zo micro, makamyo na oloba na oyeba te. Ezanga to lipasa nanga. Ya nako. To sinikelo. Ya ngamo pena na remarquer na sala et l'autre côté. Le seul comédien où il y a la vérité, où il y a un spectacle, la salle et l'autre côté. Na reconnaissant. Il y a faute na ngate. Na condamné bureau à faire. Na entourage na ye. Bon la kinga na comme na podium. Et yo vetu. Yo ba leki yo les gars. Na tala na miso mabe mais elobela et l'autre côté. Na koma pe kuna nga bi bon. Lokwa bino bo tindiki nga. Nga pe na osala ya minene. Ya na koma kuna. Oh na sali. Na benga ka concert zela ya nani? Ya faire rigola. Na belela ka faire rigola. Ma boko pour faire rigola. Bango nyoso. Na baluki na zongi. Na ye. J'ai 12 000. Ba boka nga na podium. Na kita na escalier te na matara na escalier na kita ba yambaka nga chance na remercier attentif Linda Brifi yem ta prestaka liboso kita za na ça peut mettre ya tant mettre tindika nga ya obi ba kino ba mtia mabe ba respecter ta poto na ngate ya ba négligent na niveau boko na ke luka aigle na tina na mec Nageluka aigle na tina. Yeah. Pongana ezala ndeni boye. Bacha ngonde. Obo tunekete. Pongana sala boye. Yeah. Siko yebi bato balongola nga siko litili banda stade. Badai. Oya ko banga te to ba wario te okay. Kalbi, bokote ni ndege nini? To biso ba golwa na kacha stade. Ya chana sesh. Yeah, si na sécurité ba warrior bana baza ba makasi ya warrior continue infiltrer ata na mariage na yo warrior oza golo mais warrior a servir bien ya na banga ba warrior ba et puis ba accompagner nga tina ndako tika boy ba bien avant to komanda ko na to le ka dispensaire ozokite na bi non na bien ba traiter nga mais na zokite ya na koma na ndako et puis volonté na bango ba wario chaque jour na obenga mon frère ola mutu bien ndenge nini oh avec la suite de message ba boaka ki yo nga siko na tuna ka mais avec la lobi nini faut lo balelo eloko balobaka douleur a bolingo silaka na bolingo o changer kaka hein ya mabete na ennemi ya mutu te bino moko tu sentiment ngwa nini obolakela nga 12 000 o matana podium nini tindika bino na suka na ngobo pesite siko bolingi na sani te ngana muta vérité na bomba su mutu te bolaki nga 12 000 na matana podium na zui eloko te na bimina eloko te ya la dole di Singapore doza sorcier et puis jour ngo pena biloko na nga nyonso na somba na poto na latela ngo wana ya et puis balongoli sangango ya na lata tenia kitoko na bina stade muta opusa na zate taka ndenge na zala mais balati nga teni au prisa lobi chaka teni combinaison de la gloire ya pour la moko au prisa lobi
pesaka simanengo yo na simananga ndenge nini yo za na posa leader a misa prester ou bien simananga o tendengo baluka ka simekotaka et ça la bien non tiens bin bona posa na mata na prester il y a 12 000 monana te donc na boye ba konja mboka maman livre lembe na victime balaka nga 12 000 monana te donc bisende to boye tant bazo décorer ba victime nga pe na kati parce que na laka mitro na laka makote à maman Olive pe ti lelo na zoate tikabolo ouais na zoate donc na yebike maman zane mutema malamu ya lo ba kaka te mukoloro yakin mais maman pe na tinla un message ndeko moko benga te maman lo baki mukoloro koma kin mais siko oyo na yeza 4e voyage na landisme na année ti lelo maman zo mona na kate na yebite so na kitela na Tanzanie to na kitela na Uganda ou bien na kitela na Afrique du Sud to na kitela dit mais na mwande maman olanda sur internet mikolo pona ye moi trop ba moninga te là so la te ouais. En tout cas, merci vraiment à la passage. Et ça l'est très bien. Tant que au beau tabana à Congo, tout plus avoir un peu d'éducation bien. Ouais. Tant on a eu, n'a qu'à pas oncle, n'a qu'à pas ça oncle moi beau, n'a qu'à moi parfait. N'a comme kuna, ana moi il y a 4 ans, il y a Diembelinga. Il y a bana va se respecter. A kainga na kiki. Oli kiki on m'a cassé wende. Moi na zoloba. Oh tonton, papa aussi a ça mais ça c'est trop petit. Ya. Comment moi na éducation nini oyo moi na oyeba tonton ya moke papa aussi a ça donc papa pas za nango mais yeza munene ngabi Congo yo te éduquer bana bien leader Amisi merci pour la passage zonga poto malabu na ebike en tout cas to soli ki to ko mamnya so to ko pour aller to sukia Capage TV. Capage TV. Capage TV.